Aha, mboka oyo etika bakoko na biso tobatela yango bandeko. Mboka oyo etika bakoko na Afrika, mboka na biso bandeko ekongeza Afrika, ekohuda na koko yango biso balakoko kusangana dozala bomako kodozala ndakisa na Afrika na biso. Mbote na bino balandi ya Vam Television pe mbote na bino banso baibomesana bongo kopesa tango na bino na etando ya bonsomi, etando ya mayele, etando ya bwana oyo wapi eye penza pona kolamusa makanisi na bino baindo mingi penza na bolingo na bino nde Vam Television atela bino emission kitoko mboka na biso oyo wapi ekolekaka mokolo nyonso ya misato pe bongo mokolo ya mitano, donc mercredi pe bongo vendredi. Mercredi ekoleka bongo na ngonga ya 21h pe bongo vendredi ekoleka na 13h. Biso wana totambolaka obele na bino tango nyonso pona kolakisa bino ndenge mboka na biso ezali bongo kotambola na lolenge na yango ya malamu pe bongo lolenge loye nyonso tu yango ezali kotambola. Bomo mesano tokozalaka biso moko te tozana na ndeko bazonza landu o wapi toye pena pona kosala na bango bongo mosala oyo wapi ya kokomisela bino basango na bisika biye bino bozali. O mokolo mwa lelo tokiti bongo awa na eteni ya Rond-Point Ngaba bipai wapi nzela bongo eza ya kobukana po lelo tokosola na bandeko na o etali bongo sije na biso mokolo mwa lelo nzela ya malamu kitalatala ya Congo oyo tozomona ba panneau eza affiché partout na ville ya Kinshasa. Tokolakisa bino na biteni biye nzela eza ya malamu te kasi sengeli pena kobongisa po ekoka bongo komonisa po bongo kitalatala ya mboka na biso ndeko bazonza mbote na biso. Mbote ndeko kikula pe mbote na bandeko balandi ya Vam Television mobimba. Voilà awa lelo biso toye bongo penza na eteni oyo pona kolakisa pe bongo kosola na bandeko lokola balobaki nzela ya malamu eza bongo kitalatala ya Congo. Kasi tozomona deja na eteni oyo toza bandeko babengaki biso balandaki emission ya mboka na biso babengaki biso bayebisi biso awa na Rond-Point Ngaba nzela eza pena malamu te. Bamonaki ndenge misala ezosalema na eteni ya mayo, donc tokendaki kuna toyebisa tolakisaki bango ndenge nzela ebukanaki lelo leta azosala ba population bandeko balandaka biso basepelaki pe babengi biso lisusu bayebisi biso ke na nzela Rond-Point awa nzela eza kobukana ezocreye bambouteillage yango biso pena toye ndeko bazonza bino pende ezosala bino na ndenge nini kolandela mboka na biso ndenge ezosala mosala nango. Matondo mingi ndeko kikula pona kopesa biso susu maloba biso esali biso esengo po tozwaki nanu temps tolakisi matadi mayo ndenge bukanaki mais na peu de temps tomoni gouvernement congolais baye kobongisa nzela nde bandeko pe ba na souci wana batalaki émission bayoki bamoni ndenge nzela bonde babengaki biso susu awa na Rond-Point Ngaba na route baipasi to yesusu kolakisa bakoko so nini o bango pe baza kokutana na yango nde biso lelo tokiti susu na mabele ya Rond-Point Ngaba. Voilà tozakaka na mabele na bino ya Rond-Point Ngaba biso tozalaka na biso na makambo ya koloba te po leta salela bino maloba na bino population bandeko baye bozolanda biso bandeko baye bazanzinga nzinga na Rond-Point Ngaba bango nde bakoloba biso toza niloko ya koloba te biso tozakaka basali toye kozwa tozwa mongongo na bino tokomisa ngo monene po bato baye baza mosika bakoka bongo kolanda bino pe bongo bazwa basusi na bino ndeko bazonza tokokende pena molai te kasi tozwa nanu bandeko na biso baye baza nzinga baza na bosenga ya koloba bayebisa biso toza wapi po population elingaka balandi balingaka bayeba bisika nini tokiti bapesa ba point de vue na bango bongo biso tokozonga lisusu na micro awa pona kopesa lisusu esika na bandeko baye bazolanda biso pe bongo baye baso bakondima koyoka biso matum. Aha, mboka oyo etika bakoko na biso tobatela yango bandeko. Mboka oyo etika bakoko na Afrika, mboka na biso bandeko ekongeza Afrika, ekohuda na koko yango biso balakoko kusangana dozala bomako kodozala ndakisa na Afrika na biso.
bana Congo tozala mayele bana ya Afrika tozala mayele oyo abumi Congo eza congolais te oyo abumi Afrika eza africain te soki lelo Afrika eza na pasi eza pote mindele nde bayena yango na mayele ya mabe bayana yango makambo ya mabe bayaka na yango oyo eboti pasi ya en Afrika bana ya Congo tozala mayele mindele balingaka Congo makasi kasi balingaka ba Congolais te mindele balingaka Afrika makasi kasi balingaka ba africain te tika biso moko tolingana bana ya Congo toyokana oyo wakotonga Congo eza congolais oyo wakotonga Afrika eza africain mokulu koswana tina te kowela na bokondi tina te Afrika nano ekomi libre te lipanda na biso bapesa te soki bana Congo tosangani te Afrika mobimba ekosangana te soki bana Congo tobongwani te Afrika mobimba ekopongwana te Afrika na biso ezozela biso topesa yango ndakisa ya malamu Congo eza na mosala monene ya kopesa ndakisa na Afrika bamboka nyonso ezopanzana bamboka nyonso ezokabwana yo pe lisusu olingi opanzana o Congo motema ya Afrika lamuka elikia ya Afrika sosola luka koyeba nini okokumba na Afrika politique religion science nini kote lelo bopaya eleki na Afrika yango ezopesa mobulu na Afrika tika Congo toluka moto na biso kotonga na makasi tongalisa Afrika makasi Afrika ezonga makasi na lolenge ezalakia na makanisi mbote ndeko mbote papa journaliste ndeko tomoni bino akomo na bino nani pe toza wapi ngai Faustin Mbuntu awa toza justement na route bypass na rond-point ngaba justement na entrée Rigini voilà siko tozomona wa nzela oyo na étape nze ezali mabulu eza kosalema bamituka ezoleka te ezosala bino na ndenge nini bon merci papa journaliste awa vraiment toza à l'hésiter pourquoi nzela oyo ba uti ko salisango ça fait pas même 2 ans oza ki non na minute ba to salisango sikame toza toujours kaka na ba faillite yana ya kozala ke après 3 mois 2 mois 1 mois ibukani susu mais dernièrement mon konzamba ko cholika awa président Fachi a cholika awa amona pe ba mangambo no stu lelo za deuxième fois oh ezala pour vie aya awa mais aine so ate mais yemo ko mona pa ba faillite to na ana mabele awa ande to awa to ba lesdi to za ma lesdi atamuki parce que nzela on déjà bosso ka mbule beti bobi mate poto eza na niveau 0 et en plus de les amuke faute là non ndeza awa na été so cameraman ako la gisa partout awa nzela ba pieto ya kasute to komi na mituka na ba moto na biso batu to kangama biso no so embouteillage nzela kasuti nzela ba kasuti moi pas to na mito ya te o eza route principale eketi ba Congo vous entendez eketi Angola ebimi ekepoto donc eza ba route principale ba route principale ngo so pas total ya bandundu route ya munene embouteillage boza kate mais pour nous biso ba Congo bwenzela eza bien te eza nango bien te ta muke banda bnaka station na biso rond point ngaba oyo ti okoma triangle nzela koma muke bwi accident ba kufa chaque jour ba accident kili kuluna kukoloba te poto biso koma opalangana awa César Bopanzani kulune bandi pour nini embouteillage cameraman ako edengai ata ça pas caméra ne partout ah ba mona pas façon sur les canaka tala pas embouteillage abouyi est-ce que c'est normal au route principale il y a pays mobimba comme Congo na limité na sengi papa Fachi béton au route principale il y a ba Congo et en plus au za rond-point ngaba eza côté eza place commerciale papa na biso vraiment na sengi pa na yo et tant que bana na yo ya acha ko mobundu pardon ma papa bosala ndenge zala kaka bobongisela so nzela oyo ezala bien ezala vraiment bien donc l'autre sengeza ka nzela ezala bien po nzela oyo to bongisa ma pas même 2 mois tala minute sku
yo moko moni journaliste papa cameraman boza bineno su bomoni ndenzele zaeli oko matata te foso mababot vraiment yango na ngana loba elona na zaina posa na loba ngwana ka. Merci ndeko. Mbote ndeko. Mbote papa. Voilà, tomoni bino aboz komona bino nani toza wapi pe boza nani? Nga chauffeur ya kao komona nga Izaki. Alors tout ça la nzela o boma matadi mwanda bani. Mais eloko to découvrir na nzela na biso en tout cas solution ezate. Ponzela oyo soki basali yango ti. Donc lelo te lobite nzela oyo esani ekangama mo biso to kende suboye ezate mo to zonga suboye ezate. Alors to senga na mokonzi o biso to nango aposa nenga sali zandu. Ndenge pena sali zandu asala biso pe awa ti place oye a omona ke epesa biso ma facilité pour parce que ndeti boy ma euta na ba douche ba ma euta ba passer par là terrasse ezate awa terrasse ezate terrasse saka na bandi wana so saka na bandi wana est-ce que terrasse wana ko supporter charge ba ya banda ko nyos e ko kate alors tala full tala vin tande to komi donc to comme na circulation bête ande to za donc to ko vivre te ko zo client ya tala za ki soin poko tana kati ya komona ndeko biso suba ninga okay to ala boite donc to senga pena mokonzi abongisila biso nzela asela biso pena nzela ko banda station na siso bokoma ki bomona ko banda station ti okoma na triangle wana dongi ça ne va pas ils ont simba surtout na marché place wana donc place wana donc na ebité ceux qui va lukila ngo solution te biso pe awa tout ça donc tout ça le lo monte mais tu peux savoir mon ba taxi tu peux savoir mon bloc belé tu fais ba frais belé pour nzela pour biso to sala to luka mbongo mais ce que biso pe ba to luka mbongo photo za la pe nzela o ezaki ya bien et facilité pe biso nzela ezati ce que to suka to ndo votaka mais to kembati tout so to muni mama ulo atele to ba ke to voter tali to bimba nani to bimba to mabe OK to na posa ke mokonza ede biso abonsila biso nzata ke ba chauffeur ta ke bana na ye o ya lingi biso pe to lingi c'est ka pesa biso ya bien pour biso pe to sepela na ye yango na kalika monga ngana lobo. Merci ndeko to sepeli makasi. Merci pena sepeli makasi ki pena ke yango ne komi to monani c'est que biso pe to sepela makasi nzela na biso ça va bien. Merci. Mbote papa. Mbote Kombo nani? Ndombe Sims. Toza wapi? To na rompangaba. Papa toza na kati ya rompangaba kasi komona nzela oyo ya baipasi tokiti sur le terrain tomoni nzela eza mabe. Bino bato bozalaka du jour au jour. Komona nzela oyo bosenga nini na gouvernement congolais? Bon, pona ngai na kosenga ka gouvernement eza eloko moko ezosenga kosalela bato oyo bazoteka na banzela ba dépôt. Parce que ceux qui baza na ba dépôt baza na kati ya koteka na dépôt salité wana nyonso wana ekozonga na principité. Mais vu que batu nyonso bazoteka pembeni bato bazouta Congo central ba yena biloko bango nyonso salité wana nyonso ezokende kaka na makadam. Moyen tele sala bien ezate. Soko teli justement côté triangle kuna na se côté wana bato bateka to mona ke nzele za kitoko. Mais vu que côté ba dépôt eza pembeni ya prince nde salité wana nyonso wana ezozwa na makadam nde ezomona ke nzele ezobeba tout le temps. Ata basali yango mais ceux qui ba pousse ba dépôt pembeni te. Ceux ba pousse na kati te ke vu que bato bateka na ndenge moka kimia eko bana obeba kaka espace oyo. De faut ba luka na solution ya bato bazoteka bazonga na kati basali bango ba dépôt moko ya propre bazoteka omona ke nzela ekozwa solution. Mais ça bongo ekosala eloko moko te. Parce que ce hôtel mingi basaki eza ebele basalite nyonso biloko nyonso bazotekela babwaka kaka na nzela ata babongisi moyeka esimba eza te. Mais soki ezaki na kati ya badepo bazwi na bato bakosoki engage ke salite wana nyonso wana eke na pusu bakebwaka kote mosusu omonake place ekozala bien nde yango wana kaka nazalaki nango mpona koloba. Merci beaucoup papa. Mboka oyo etika bakoko na biso tobatela yango bandeko. Mboka oyo etika bakoko na ya Afrika. Mboka na biso kongeza Afrika ekuhuda na Kongo yango biso bala Kongo kusangana dozala bomako kodozala ndakisa
Mbote ndeko. Mbote mama. Kombo nani? Joseph. Joseph, tozali précisément wapi? Toana wapenga bante Regini. Kotala pena nzela ya Ante Regini o nzela route bayipasi komona ngo boye bandeko balobi e bebi mabuli na biso moko pe komona ngo nzela e bebi mituka ezoleka bien te bambouteillage bino batu bozalaka awa du jour au jour esala bino ndeni. Mais tolemi bambouteillage tolemi salite nakala toyebaka boye te. Nakala toyebaka boye te mais oyo tokomona pour le moment ekomi sikonde bizarre déjà. Terrasse nela boye terrasse mwana na zuu te bafulu banini nde ezaleli. Bama kuna baboka biloko na bango bato wenze depo bango boka biloko na bango inicita nde ezaleli mai mvula so ebeti mai nyonso na bandako te salite surtout na poince toyebi te mpona biso ngai gouvernement tobe gouvernement te mama me baswanele biso kaka nde route ya bayepasi mpo ezala bien nzela eza mabe makati salite kobanda nanu rond-point nga bati okende ta cité pesi bata dejuba nzela kaka mabe chaque fois embouteillage baolela salite toyeba te so mati kola jika kuna komonaka yo moko tolela kutu kuna kolela toyebi te bana grâce baotambola alati bien mazobeba rond-point seki yaka salite nini sikoyo bosenga na gouvernement congolais arrangele biso nzela abongisela biso mpe propriété surtout gouvernement oyo ezoleka nde ezali pour le moment tosoutenir ke Chatini Ngobila aza na kimia nde ezali ayeba ndenge koye soki toyeba te gentil so abetaka rompenga bakara toyeba te peut-être ye so alandaka bavili me ayeba pete rompenga bayacité ya wenze monene oyebana aya arrangele biso mpo eza mpe calme mpona biso bajeune tosabe embouteillage na salite tolembi yango olata bien oyabwe obebi toyebi te nde ezali peut-être atiaka biso ka na rond-point tokipaka biso te yango toyebi te na rond-point nga ba soki gentine ayebaka rond-point nga ba bien aya avefuye ayeba yango. Merci maman. Merci beaucoup papa. Mbote papa. Mbote mingi merci. Voilà papa bino botala caméra kombo na bino nani pe toza wapi? Kombo na Blaise Mubamba. Blaise Mubamba toza justement na niveau à rond-point ngaba sur bypass. Awa toza na rond-point ngaba eta ya nzela ndenge komeli ezosala bino ndenge ni parce que tomoni bino pe boza wana pe agent à l'état moko pe agent à transport. Oui effectivement naza agent dans le ministère du transport des voies de communication nazali ko sala pe perception en taxe de stationnement. Alors maintes fois ba chauffeur bazo réclamer eta ya nzela donc ezali critique. Pour foutre ta taxe en stationnement, en tout cas, c'est très difficile pour foutre pas quoi na taxe de stationnement, tu bien taxe de stationnement. La bande c'est la population peut non, en tout cas, les années tamoko vraiment c'est déplorable vraiment. Siko bino bosenga nini na gouvernement provincial donc tolo bana papa Chatini Ngobila pe na gouvernement central. Oui, effectivement, na kosenga na numéro 1 ya ville Kinshasa. Chatini Ngobila na tinde pe mbote mingi pa na ye azali. Alors aye ba un peu vraiment que ça là par tous les moyens vraiment parce que ils allaient route numéro 1 il y a RDC. Aye ba ko ça dans le plus vite possible pour que Moussale Salama ba passager base à la peine kimia o bazo ke ba Congo kozonga tout ça ainsi de suite. Il faut kimia za la vraiment ba tambola ndenge sengeli ko tambola na balabala malamu. Merci papa. Mbote ndeko. Mbote papa. Voilà, kombo nani pe awa toza api? Kombo nanga Jisema Kianzo. Jisema Kianzo toza na rond-point. Toza na rond-point ngaba sur avenue bypass entrée Rekini. Total avenue oyo banda e salamaka. E bonga makate. Bazaka so basali kudro bachela kabiso ezala kaboyi. Kudro bachela kabiso ezala kaboyi. Ti banda babanda osala ezambala liboso te baya kobongisa babongisa kaka babongisa mais solution bazoelaka biso pona avenir oyo ezalaka nini toza na rond-point ngaba sur avenir bypass entrée Rekini banda entrée Rekini pe ebebaka eza avenir bakonsinyonso bayelaka mais bayaka isusu te bamataka su boye te
sikoyo balobi nini pona avenir oyo so moyen ezali batiela biso ndenge baveni nyonso ezali batia babordire ndenge aveni nyonso ezali embouteillage partout babéton embouteillage partout embouteillage mpe so obandi ebandaka na rond-point eya kosoka na triangle kote nyonso oyo alaka polele na nzela oyo epesaka na posa basala ngo basepela basalela biso si Gentini Ngobila le gouverneur ya ville province de Kinshasa akonde ma message oyo c'est réponse na bino ya bato a caméra oyo Vivant TV c'est réponse na bino boya opesa biso réponse tant to komona musala ebandi ko sala makeba obongisa boya lisusu bo confirmer que te musala ebandi to komisa bango kaka. Merci to komisa bango kaka ndeko bazonza boyoki bino moko ndenge bandeko bazoloba balobi baya kosala bazozela réponse balobi boy ndenge batala kimboka na biso ya Matadi Mayo spécial Matadi Mayo baza pe na posa ndenge bazosala kuna bakoma pe kosalela bango awa donc ezosala biso nanu esengo kasi bandeko baso bazosenga kaka nzelo ezonga normal nzelo ezonga bien tala ndenge bambouteillage ezosalema pamba te mabulu ezawa ezosala bino na ndenge nini ndenge bandeko bazoloba matondo mingi ndeko kikula biso ezosala biso bien ndenge bandeko bazosenga lisenga biso eliki ezali po biso moko tobanda na libulu ya Matadi Mayo pe tomona solution nde pe tokiti na makolo na biso ana rompanga ba toyebi ke gouvernement congolais bakoyoka mawa ndenge bayokaki mawa na peuple ya population Matadi Mayo ndenge pe na rompanga ba awa sur route baipasi gouvernement congolais bayoka mawa pe bakobonsela bango nzela. Voilà, gouvernement penda koyoka mawa te kasi ezande toloba eza devoir na ye population ezo vivre côté na ba chauffeur basala kananzela oyo bazana bazo mériter droit wana nzela ezala bien parce que boyoki chauffeur moko alobia wa bafutaka ba taxi biso pena tokoloba na biso mingi te tozana biso kaka basali na bino to kumbela bino kaka maloba ya bandeko baye bazabongo na mingongo mike nde etande ko vimbisa yango bino baye bolanda kabiso na Vam télévision en tout cas boko bakolanda biso bino pe baye bopesaka lisusu tango na bino na kolanda biso na nzela ya internet kuna na bamwangisi Vam TV boko bakolanda biso tozoko bakaka mosala na biso tozana na rond-point Ngaba. Mboka oyo etika bakoko na biso tobatela bandeko Mboka oyo etika bakoko ya Afrika mboka na biso ekongisa Afrika ekohuda na Kongo yango biso bala Kongo osangana tozala bomako tozala ndakisa na Afrika na biso. Mbote mama. Mbote yaya. Kombo nani? Kombo nanga Mama Marie. Mama Marie toza na rond-point Ngaba. Mama Marie tomoni bino nzela ya rond-point Ngaba route ba ipase eza ya kobeba mais bino ba mama bozote kaka likolo ya nzela ngo o eza ya kobeba. Pona bino ezosala bino ndeni? Papa. Yaya mwasi. Soki tozote kaka likolo ya salite o na nzela ya rond-point Ngaba à cause ya passe. Tozokoka te mwaye tovana bandako na bana eza te banzala epai classe ebana ya bana epai makambo ndenge na ndenge ezosenga kaka nini biso bamama po toluka todebwe mpo na nini tolesa bana wana nzela baipasi tozokomprendre te ndenge ekomi bosoto boye président azoleka na kaka na nzela oyo metala salite to nani na kati ya nzela oyo do tozokoka te embouteillage epai makambo ya mabe ka epai siko tokovivre ndenge nini so toteki te pasi na pasi kaka biso bamama mibali misala eza te bawenze pe kokende kotekele pa mususu eza te siko yango tozomona ka tofina na kana kati ya wenza ngoka ya rompo na ba risque na ba souffrance ya makama ndenge na ndenge to mikabi mbeka na mini tokolo batie toza lokola ba aveugle toza na kati ya maboko ya banani ya ba voyant Voilà nini misale ezate epa tokokimela ezate yango toyeko mitika kana kati ya prince na mboka ba risque ya ba souffrance soki kulune bandia moye ezate
basoda so batomboki moyen eza te yango wana esika kokende eza te bisika kotekela eza te bamama rompwe bazanga wenze bosalela biso wenze so bosalela biso wenze entroupement oyo ekozala lisusu te mingi akoloba eza te na suki wana. Mbote mama. Mbote yaya. Mama tomoni akombo nani pe toza wapi? Ngai kombo na ngai mama Georgette Ngole. Toza na rond-point Ngaba. Congo ekufi. Ndenge Congo ekufi na biso rond-point tokufi. Po rond-point euti na Congo. Soki Congo eza okufa bongo rond-point ebonga ndenge ni. Yango yo. Soki tokoki te totika. Soki tokoki tobongisa biso tobonga. Eloko na lobi yango. Bino bozoteka biloko bozoteka euta donc nzela nango ekotela kezaka ka nzela oyo. Siko nzela ndenge ebukani boy. Tokolika mituke obando suka nango kuna na matadi kibala. Ba obando kende ti matadi kibala osoma biloko na bino. Toko bando kenda kuna te bakonjinde babongisa nzela. Bango bato basimi mbongo ya mboka. Soki baye bazo dévier, bazo leka te po baye bintele kufi. Soki bango ba dévier bana babongisa. Biso bango nde basimbi kesi ya mboka ya RDC eza bango biso te. Mbote mama. Mbote papa mama. Kombo nani? Madodo. Madodo toza précisément wapi? Na rond-point Ngaba. Madodo tomoni bino na rond-point Ngaba nzela eza ya kobeba nzela eza mabe makasi mais tomoni bino bozoteka et puis bopesi nzela mukongo risque eza mutuke koya bozomona te etuti ope. Ebele wenze eza te. Basa so on rond-point Ngaba wenze eza te. Nzela oyo bako osala ngo bien te. Nzela momimba basali mboko babisa nzela kenda wapi? Basa ngo ta betone so bako osala ngo te libulu manzengende eza. Basa ta betone pe o ba osala zo simba te poto na poto. Risque de teka ka wenze basala biso ezaka te. So basala so wenze te basala liberté to koteka la prince te. Basa so wenze rond-point Ngaba ya munene poto sala. Wenze eza te to koteka la wapi? Kotumisa bakulu na babima machette babima so machette basoda ndenga moko dérangement pas wenze zate po so wenze zate oteka na presse te basa so wenze presse za ko buka na vraiment baluka ta moya ko so basa ta bétonné po boye nde ba osa zo sima lango te ezo sima te soki mata ka mabela pa ezo sima te ta po pota modelo risque to oteka po wenze zate so wenze za mto oteka na presse zate basa so nde wenze munene so sa yo nda munene to longa na presse to ko tsa wenze. Merci beaucoup, maman. Merci, maman. Aha. Mboka oyo itika bakoko na biso to batela yango bandeko. Mboka oyo itika bakoko na Afrika. Mboka na biso oyo kongeza Afrika. Ebo muda na Kongo. Ebo biso bala Kongo. Mbote mama. Mbote papa. Voilà mama kombo nani pe toza wapi? Kombo nanga José to na rond-point Ngaba. Mama rond-point Ngaba déjà ndenge toza nzelo eza pena na eta malamu te. Eza kobuka na mituka nyonso ezokota nesiko oyo ozali. Ozobanga na risque wana te. Nazobanga makasi papa na ngai. Nazobanga makasi parce que biso pe nde toza na rond-point to mona te to fanda wapi. Na rond-point de salité za makasi. En plus mituka nyonso oyo ezouta ba Kongo esika ofanda ezate. Ezoyaka côté na prince. Ndenge ezotema na esika kokende po déposer biloko ezate parce que esika vraiment o mituka ko kita pona ko tia biloko akoteka ezate. Donc na rond-point tozaka bototeka na balabala. En plus rond-point Ngaba ndenge za boye papa. Eza na saleté moko impossible. De au moins to teka boto dépenser na journée tantôt 5000 francs. Basoda ba oya bopesi. Batu ba koya bopesi. Ba salon boya bopesi to kopesa mbongo mais soin ezate biso mo ba mama photo bimisa su mbongo na biso na façon na biso to luki batu balongoli saleté ba oke ko boka pe peut-être ko boka ngo bante tantôt ba oke ko boka ka bongo parce que
toyebi te mboko ezokufa vraiment mboka ekomi salite makasi propre eza te toyete so tozalaka na bakonzi ya mboka so tozalaka na bango te au juste eza wapi eza fin du monde yango nde ekoti na kati ya Congo to ndenge nini tozoyeba te papa bozela biso solution jamais tokoki kozala na kati ya salite salite eza déjà esprit mabe mboka ekozala na salite te donc mboka eza na salite seke donc mboka oyo eza salite seke toza déjà na kati ya mabe eza makasi na kati ya Congo faut quand même toluka kobongisa bino bakonzi bomema sango babongisa oyo eza nzela oyo bato nyonso bazoleka fo nzela quand même ezala propre boye vraiment papa bino mobotala bozolobelaka propriété mais bozobosana ke nzela yango mpe eza ya kobukana nzela eza ya kobukana nzela liboso kuna so boke eza ya kobukana mituka moyeleka eza te mituka ekoleka ndenge nini donc nzela eza salite poani terrasse baterrasse eza bouché place mai ekoleka eza te donc mama ebandi kokota ntina kati ya prince ebukibuki liboso kuna moye mituka eleka eza te donc so botamboli botali bomona vraiment moye mituka etambola malamu eza te eza ya kobukana babongisa ta baprince baluka bato ndeti ezalaki ke liboso ndenge ezalaki te bandomona bamama bazobonga bapapa bazokota na terrasse baobwaka salite baokombola baprince ezalaka lisusu te na mboka oyo mboka ekomaka salite toza wapi voilà yango mpe donc ezalaka te kaka na maloba. Merci mama mbote Papa. Mama na eta o nzela o ekomeli ezosala bino ndenge ni nzela bukani boye nzela o ekotsaka mituka minene o ezo permettre bato nyonso baza kota changu mwamba o baza na tolo ba limité bango nde biloko na bango elekaka na nzela o nzela ngo ebukani ezosala bino ndenge ni o ezali okwa route principale route numéro 1 donc ezosala biso d'abord na no soni makasi biso ba congolais toza vraiment na soni na ebite soki tokoyi ko telema devant ta mutu bro boy potoloba soni penza parce que route oyo kokai kozala boyete terrasse nyonso tondi ba plastika oyo ezobebisela biso mboka ba chasse ezobebisa mboka tozoyeba te tozokende wapi tozosuka wapi tosala soki tosuki sependeni tokamwa parce que soki bakonzi bazali sengeli batinda la police ya hygiène esika nyonso mama azoteka soki bamoni busote ezali soki bamoni mama na lambaka malewa ekazokotisa basalite na kati ya terrasse baye bakangi ya futi amande comme ça bato bakozala mayele tozosanti autorité yango mpenza eza te penza il faut autorité moto abangaka ke eloko eza eloko ya leta bato bazotonga ntina kati ya babalabala yango lomoni érosion et puis baterrasse na biso ezobeba moto ya mbongo akoya na camion ya zelo akitisi yango na balabala akoya na camion ya mabanga akitisi yango na terrasse moto moko akolobela ye aza te moto moko akolandela ye aza te donc mboka eza kaka mwana na mwana sala ndenge yo olingi donc tozo regrete mingi mpo na mboka mboka oyo etika bakoko na biso tobatela yango bandeko mboka oyo etika bakoko motema ya Afrika mboka na biso lolemo ekongengisa Afrika ekohuda na Kongo yango biso bala Kongo ozakana tozala bomako tozala ndakisa Afrika na biso. Mbote papa. Mbote na bino mama. Kombo nani? Kombo nanga Delphin. Papa Delphin toza. Awa toza na rompwenga ba vraiment tozo souffrir fort pena na place à côté ka salité makasi. Ba konsi biso ba bongsela biso mboka. Tala lokola nga na zana choc na likolome ba police ba komi ko yaba yo bengana na nga muta choc. Et puis soki no lukite na kopesa nga. Babongisa biso mboka babongisa biso rond-point eza salité terrasse kudu bazo bongisa te soki salité uti na likolo na maya mbule zoya ezokanga mabisika tozoteka mais tozotekela bato nde biloko kolia santé wana nyonso yekota na ba typhoïde na nzoto bato ye kitoko te babongisa biso mboka vraiment to sepeli pena na ndenge émission ezoleka boye. Papa siko nde to moni bino bo fandi pena na nzela malgré nzela za yakobema bino bo fandi risque eza mutu comme ça aussi la frère yé tout bino bosenga ni na gouvernement congolais tozo senga na gouvernement achela biso ba limite o ya biso batote kaka poto za a ligne soki to bimi na presse boye espace ezate batu bazo mona na donc na place moko ba salité makasi donc moyen ezate yango wana to moni ke babongela biso ka rond point za salité makasi
wenze na rond-point eza te bato bazoteka na balabala moyen eza te soki oke mpe na kati kuna salite na salite donc moyen eza te pena vraiment soki nzela eza kobukana ekopesa biso pasi po tosala nini po toteka et puis banda na triangle ti na ante ya rigini awa embouteillage ezokota makasi banda awa na rond-point ti station en tout cas embouteillage eza makasi donc tozokoka te babongisela biso nzela mpo biloko ezowuta bakongo eya biso mpe tozwa mwa moyen mpe ya koluka mpe eloko ya koteka merci vraiment mbote papa mbote journaliste na biso mwana moke bon nzela na biso ezali mabe makasi po mabulo yali mais mabe lisusu yali bino moko botala parking eza na kati ya Prince bamama bazoteka na kati ya Prince siko nzela tokotambula ndenge nini fale nzela ezala ya kofungwama po tomeka kotambula male babambila biso mabulu mais nzela ezali muke bamama bazoteka na Prince baparkinga bamituka na Prince tozomona nde tokosala te tozotambula kana bambouteillage bongo po ndenge mboka ekoma towana shwa osala te nzela peza kobuka na makasi kobanda kuna ti kote oyo kobukana donc tozotambulaka malembe nome esenga fo kobongisela biso nzela kofungula mpe nzela bamama balonga na Prince so botali mpe bamama bakoteka na kati ya makadame baparking na kati ya makadame mituka eza na problème te mais bamama bakoteka na makadame mais tokosala ndeni bobongisela biso nzela bolongola bamama na baprince ekozala mwa bien mbote mama mbote papa kombo nani mpe toza wapi polanga mama kese awa toza wapi toza na rond-point Ngaba voilà mama na eta oyo tozomona nzela oyo nzela eme oyo eza route moko bamituka minene eyaka na bamarchandise eza nzela oyo lelo ndenge ebukani boye bambouteillage ezosalema ntango nyonso ezosala bino ndenge nini nzela papa merci mingi papa na ngai nzela oyo eza mabe makasi bakonsira biso bakipa kobongisa nzela te kaka koboma bamezo babutiki bamagazin me kobongisa nzela bayebi ndenge babongisa nzela te bashiro bazosala misala bien te bazopesa bango misala kosala awa président jo wana balobaki azoya tozeli ye aye te mpo nzela nini eza mabe babongisela biso nzela embouteillage ezoleka na ndenge nini mpo nzela eza mabe yango bambouteillage ezosala babongisela bakonzo bazoliaka bambongo bazotala bapoche susi ya bato baza nango te susi ya nzela mpe baza nango te yango wana alobi papa babongisela biso nzela rond-point Ngaba mpenza baremoke ezobebisa nzela oyo mpo baremoke elekani na nzela oyo me nzela soki baremorke wana eleki te biloko mpe oyo bino bosombaka lokola oyo ozoteka babase eutaka balufu banini me soki eye te okende kozwela yango suwa te toboyi te tolobi babongisa makadama ya bien mpo bamakadama oyo bazosala bawuti kosala yango kala mingi te yango ebebi omoni bazosala bango bien te bazolia bambongo babongisa makadama ezala bien ezala makasi kucha bien mpo nzela ezala bien siko mama tozela na nzela eza kobukana mituka bato il faut badebrie baleka na espace oyo leta atikela bango bino lisusu boenvahir esika yango na koteka aha mboka oyo etika bakoko na biso tobatela yango bandeko mboka oyo etika bakoko na ya Afrika mboka na biso kongeza Afrika evoluda na Kongo yango biso bala Kongo kusangana tozala mamako tozala na kisa na Afrika na biso nalobi papa toza na posa babongisela biso nzela oyo basalaki yango pas même inane yango ebebi bazosa biloko moko léger po ekala te soki vraiment keleki ebukani babongisela biso nzela bakonzi babongisela biso nzela nalobi kasuka yango wana merci mama mbote mbote papa voilà mama tomoni bino akomona bino nani biso toza na rond-point Ngaba papa ngai kombo nanga mama Malou tozomona awa balobi na bapano partout bazoko afficher balobi nzela ya malamu kitalatala ya Congo siko na rond-point Ngaba nzela eza kobuka na boye
ezosala bino ndenge nini? Papa awa na rond-point Ngaba nzela eza te. Banda na station ya rond-point ti na entrée ya campus na triangle nzela eza te. Talaka nde nzela eza obukana. Gouverneur atala makambo oyo. Kini bopeto yango mpenza yango oyo. Kini bopeto o gouverneur atalela biso nzela oyo eza route numéro 1 oyo eutaka na biloko bakongo Matadi Mwanda nzela eza te. Akutu mutuke utobambana awa elinge kweya atalela biso nzela vraiment rond-point nzela eza te. Apo na pe bato baosala nzela bachinois batosala nzela oyo esali pas même 2 ans mais nde toloba boye bukani aluka nde bato abie basala nzela oyo eza route numéro 1. Merci maman. Merci. Mbote papa. Mbote mama. Kombona? Bifalo. Bifalo toza. Toza à rond-point Ngaba na route numéro 1 oyo emema biso ti Matadi. Bypass avenue bypass. Papa, obi eza route bypass eza route oyo ememi biso ti Matadi. Kasi kotala nzela ngo ya route bypass ebebi makasi. Donc bamituka moyen leke eza te oyo ezokende Congo Central oyo ezoyela bino biloko oyo bozoteka lelo ezouta kuna esko nzela ebebi. Bokosenga nini na gouvernement congolais? Gouvernement congolais asa musala ndenge elongo bani. Po tozomona tobani na terrasse. Terrasse batie soki 4 personnes batimola terrasse oyo. Emema biso musika ti triangle. Soko tie 4 personnes. Po basala musala ngo pendant combien de mois? Toyebi te. Tozomona mituka ezokweya vraiment ke utaki okweya na se wana. Ah lisu kamna mabanga ekweya kya. Suite moko eza te. Jantini aluka bato abia basala nzela oyo. Apesa pe bato misala baluka babi misala ta salite na terrasse. Ba bourgmestre basala lelo te. Pona nga nazomona basala na bango lelo te. Parce on a koti yo awa. Oh non, c'est un maï. Maï. Oh, c'est un maï. Misala ezosala mezate. 4 personnes bakoroka osala musala oyo ya terrasse te baluka penza bato bien baya basala terrasse batire terrasse susi na biso eza batire terrasse babongisa nzela oyo. Merci beaucoup papa. Mbote ndeko nanga. Tomoni bino komo na bino nani pe toza wapi? Komo nanga merveille fumu na fani na monga fula liboso précisément toi na commune na monga fula mais ceux qui toi na souci nde nzela na biso. Nzela na biso toana ba consité toana bato okutu te bako soutenir nzela oyo ba cadastre oyo mboka na biso baza kolia mais tala précisément na ta oyo caméra ko benda mwa image batala nzela na biso ndenge toza donc toana esika te tokolela metolela ka esimbaka te tokolela ndenge nini po bayoka biso bako benda ko beta na ata ba tour batala ka ndenge nzela ebe baboyende ya biete. Mais na sepele o na mtu ya nazai na ngoya mukia koloba yango wana. Aha. Mboka oyo itika bako kona biso to pati na yango bando. Mboka oyo itika bako na Afrika. Mboka na biso kone boye kone Afrika. Ebo huda na Congo. Mbote maman. Bonjour papa. Voilà maman. Toza pipe kombo nani? Toza na wenze kombo na Belinda. Esika toteka salité, en plus embouteillage, caca. Donc bon luka biso solution bo bongisa nzela de salité leki makasi na suki wa. Eza na charge ebele ba remorque tongo midi poko ezoleka awa turo ndenge bazwa kobongisa nzela o baya pena kotia mabende ya makasi na mabanga po esala bie po ata eleki mituka eleki moyebuka na so eza te tala potopoto tozoteka likolo ya potopoto bato bazotambola likolo ya potopoto mai moyo tiolo eza te baterase eza bouché ata bato ngani basalisi salon baye kosala mais comme que mituka komema salite eza te tango mituka koya salite ezongi nango so na kati ya terase eza lokwa basalaki eloko te eloko esa biso kaka mposi ndenge nzela ebebi boye nzela oyo eza route principale ere na biloko ebele mais tozokamba nde banéglige nzela oyo boye baremoke ezokoya ere nyonso botemoso ndenge ekomi boye mokuta katia eza te yango tozosenga mpa mokonzi ya mboka soki moye ezali aposono nzela oyo ate sono nzela oyo apesi mokongo boye mpo na nini
moi te kamala mo ezati ba poto ba salité ata suma nzela o mala po nzela ndenga sabo ekana biloko ebele boy soki lo nzela ekangami makomo se kangami po na biso asa tout moi vraiment nzela o bongisa biso nzela ngai nga kombo na ngai mama Lwa Pauline nazo regretter pour la place oyo depuis 1993 na banda na rond-point awa makambo nga nazo mona siko ebani ko lekela biso nzela oyo eza nzela moyo kotsa biso biloko ebele awa ba tomati ba nini ba fufu ba masango ba Volvo ezoleka awa nazo comprendre te nzela oyo komi boye mbalo soni bo bongisango boluka moyo botanga ta beton nde basalaki na échangeur na sous-région bato basalaki na sous-région bakosala nzela oyo po nzela modele ba Volvo ezolinga ebaluka awa ezolukaluka bato bakufa na nsima bakosala intervention oreba nzela bato bakufa malo baprepare kobongisango ka mikolo tala tova na poto salité moye kuta koteka eza te tokama toregete makasi tala mboko na ekomi ta rond-point ezalaki bien point eza lisu bien te ozozala ye boma bato ebomi bato nde bino boyoyamaka yeboko na bibembe totala po bobongisa bino point peut-être ezala malamu bapotopoto eko makasi bato bana batambola eza te biloko ezetekama te bwani botaki bapotopoto eleki makasi botala biso likambo papa bolobela biso bien makambo oyo bobongisela biso point ezala bien po biloko etekama te makambo oyo ekoma mabe botala biso makambo oyo aha mboka oyo etika bakoko na biso tobwatela yango bandeko mboka oyo etika bakoko Africa, mboka na biso tokemo ekongisa Afrika ekohuda na Kongo yango biso bala Kongo osangana tozala bomako po tozala ndakisa na Afrika na biso matondo wana pena bouti bongo kolanda bandeko na biso baza bongo ko lela par rapport ya nzela oyo wapi esili bongo ko bukana na eteni ya rond-point Ngaba e bandi ko banda na station ya rond-point Ngaba ti na entrée ya Salongo eza pena malamu te nzela eza ko bukana bino moko bozoka ndenge ba mama bazolela ndeko bazonza awa penza to bendi suka ya émission na biso kasi bino pena boyoki ndenge bandeko bauti bongo koloba par rapport à la situation bino moko bomoni na terrain ndenge nzele za bozomona mituka ndenge ezolinge kweya bozomona bapotopoto ndenge ekomi nzele bukani bafulu epai e bino pena bokoloba nini matondo mingi ndeko kikula pona biso lokwa biso mo tokiti sur le terrain tomoni ba place ba défaut ezali donc PCR moko pasi po kotala ba risque ba mama bazana ngo na banzela ndenge bukani remorque koki koya mama oteka wana zoyeba te remorque ekweleli ba accident ndenge na ndenge po nzela eza mabe alors que nzela o eza route principale o ekotaka biloko ndenge na ndenge nde bino moko bolandi bandeko balandi avant télévision bino moko bolandi boyoki nde bandeko baleli donc tokosenga na gouvernement congolais na mao bazaka nango mpona population na bango to mpe ndeko kikula bolobaki eza devoir na bango baya pena batala route Matadi pona soki batali yango te pasi tokozoba makama ya lolenge na lolenge donc ndenge ka bosalaki boyokaki kolela ya population ya Matadi mayo ndenge pe boyoka kolela ya population ya rond-point Ngaba oyo eza bongo na nzela ya route bypassi. Merci beaucoup. Voilà biso ana pena tozokoma pena tozobenda suka kasi tozo rappeler ka keloko moko nzela oyo eza nzela oyo kotsaka biloko ebele bandeko bazana chango bandeko ya rond-point Ngaba ko banda komina Ngaba Lemba Limete kokende ti ba maluku kuna biloko euta Congo central ba tomate ba biloko lolenga na lolenge ba ciment elekelaka awa donc nzela ndenge komeli eza pena nzela moko ba oyo balobaka impraticable. Alors tozo senga na bino bandeko bozolanda biso boko bakaka kolanda biso pamba te biso tolobaka kaka o tolobaka esalemaka pamba te émission mboka na biso eza seule émission oyo ezoloba pena bolamu ya mboka pe ezolakisa mingi penza bisika o mwa bakokoso ezali po gouvernement congolais bandeko ya mawa bakoka bongo pena kocha mwa loboko na biteni na kasi makambo etali banzela boye ezalaka penza makambo ya moto moko te ezalaka nde makambo ya l'État. Nzelo tozo rappelé zakaka na 4 bandes, 2 aller, 2 retour. Donc même nzela ya ba piéton ezala raté.
bino moko bomoni eta yango ezali nde tozo senga gouvernement zoyoka biso alandaka émission mboka na biso parce que eza émission moko populaire émission elandemaka Kinshasa mobimba Congo mobimba pe mokili mobimba pamba te na nzela internet ndeko bazonza bino moko boyebi ke balandaka biso bipai biso mais tozo senga pena na l'état asala mwa lombango na eteni oyo pona nini kaka bazelaka kaka soki mwa libulu ebandi basala te bazeli kaka efongwami po babimisa bambongo ebele bolansaki opération wa que Kinshasa zéro trou tozo senga kaka na l'état bo poursuivre mission na bino en tout cas bo komisa makamwa na suka po eta oyo nzela oyo komeli eza pende eta malamu te nzela pende komi na eta ya mabe. Voilà bandeko balandi biso to komi na suka ndeko bazonza tozongiseli bino pena matondo mingi ndenge boko barapenza ko sala mosala na bino pona kosepelisa balandi ya Vam télévision pe balandi ya mboka na biso. Matondo mingi ndeko kikula na ndenge tozaka lisusu on est ensemble bandeko balandi ya Vam télévision malgré nengo alandu baza ya koko sommet tozaka trois équipes de 3 boko bakolanda biso bokozala décider. Voilà, balobi mwana mobali azalaka ye moko azana basi mibale atambolaka na bango tango nyoso en tout cas epesa kabino esengo makasi wana pena tokomi na suka kasi tokoki kozongisa nanu microbe ete sans que to remercier ba ndeko na biso ba basunga biso tango nyoso po bilili komela bino na bandako wana tozabo wana ndeko mbala mantsadila MB Pro bino moko boye bakaka aza MB Pro yenda salaka keno biso pena to komela bino na babonzenga nyoso tokobosa na nkumu ngala te kuna neteni ya montage tokobosa na pete ndeko mabiala wana bango pena sima matalatala lisusu na ndeko oyo asala kete sima ya nyoso wana kokoka ekoka bongo koya na bitano na bino les grands superlatifs ndeko absolu bango pena baza wana pona kopesa bino pena bilengi ya Vam télévision matondo biso na bino tokutani mbala ya sima. Aha, mboka oyo etika bakoko na biso tobatela bango. Mboka oyo etika bakoko kolima ya Afrika mboka na biso kolema ekongisa Afrika eko